Welcome back to Welcome TV. Nde tolobi ke to zana o na bengaka ye azali la bouche autorisée ya apôtre Augustin Mbona, archipatrique bishop azala makombo ebele, azala moto na yebi mingi, azala la bouche autorisée parce que na vanda kinga moko nazalaki na besoin na luka nani na ko bengisa pona ko parler biso sur pasteur Oki Nathalie na Monique no Archibishop Patrick Tomosi azali vraiment mutoyo aza autorisé à koloba sur apôtre Augustin Mbona yango na bengsaki tozana awa. Alors Archipatrick, bonjour. Oui, bonjour pasteur bienvenue. OK. Nde na biki na bengsaki parce que tozana ba question belé bat ba wana otuna ngai concernant l'apôtre Augustin Mbona. Donc na tunelo moko mon bat balobaki moi mingi na yoki bat balobi trop ba biki Église Mangembo, pasteur Guy Azanakisi. Est-ce que vous avez la bouche autorisée? Est-ce que vous avez pasteur Guy Nakisi? Bon, merci pasteur bienvenue pour d'abord l'invitation à yo et puis pour l'effort yo sali à Luka Bisso, donc y compris apôtre. On a papa azali vraiment garant ya makabibele donc tu as sacrifice au sali effort ya Luka invité ngana plateau na yo. Nous avons un apôtre, vraiment merci parce que l'information, il faut avoir une source. Il ne faut pas avoir l'information dans la rue, ça bien mingi. Mon dit que l'information dans la rue, l'information, la spéculation. Et bien, il faut que vous allez vrai. Mon dit que bien, mon dit monde de diffamation, ça m'a mingi. Alors, merci pour la question, une fois de plus. Apôtre Guy, c'est un homme de bien. C'est un homme très, très, très bien. On a dit bien très, très, très bien. Alors, pourquoi ça très bien? Ils ont été parce que nous allons influencer, ou bien nous allons par sentiment, ou bien par complaisance. Non. Il faut témoigner la vérité. Ma bien abisso, il y a moins de boye. Tout ma bien abisso, Congo, les boye. Tant que nous avons bon moyen, nous devons reconnaître la valeur na yete, ton rang au nzamba chete. Alors, tout le monde a le son mutakufi, na ozago linga yete okomi koluka, koya na dei na ye, ou bien ko témoigner sérieux. À quoi sert bon? Il y a ko témoigner pour na muto linga yete, ou bien ko ba bien na kombo na ye. C'est faux, archi faux et faux. Apôtre Augustin Mbona Ngenga, bel et bien, c'est un homme de Dieu, c'est un oin de Dieu, c'est un homme qui craint Dieu. Na fa na papa wana, pe na fanda kana, pe na ko fanda na, c'est mon père, c'est mon grand frère, c'est mon mentor. Na mona ni trace ni indice. Izaka blo na ko bato le bagala babala à Londres. Partout on a kinaka, na ko blo ka bongo ti. Izaka na moi quelques 3-4 personnes à Londres ba blo ka bongo. O wana ba jaloux. Alors on a vu ce qui au samakamboye simba te sala nde effort mukamboye osala esimba bajijaka nzete na mbuma na yango omoni so ole boboka l'apôtre Ogi mabanga kwa obozo sala ba caricature ba songe ba diffamation ba mensonge ba diffamation ali parce que nzamba placer siko za placer ce qui peut apôtre Ogi zaki na kombote tant ce ba spéculation ngozala te ce peut apôtre Augustin Mbona azaki ne loko na nzambete tant ce belo ton ngote. Mais nous avons le pasteur, apôtre Ibn Mamnabate. Il témoignage, nous témoignons devant Dieu. Nous avons témoigné apôtre Ogi Mbonate. Mais nous avons témoigné Nzambe. Nous avons logo asakat nae, on a mona, on a vivre. C'est un homme de bien, papa. On a ban ou peut-être so kuta na bango so kota chumo, ya puta potogi. Nous avons la vérité. So ko moni ban o ba pesa ka apôtre Augustin Mbona. Je t'assure, je t'affirme. Au coup, ça même pas 1 mètre apôtre, même pour 50 centimes au comité. Donc, pour dire que, Azan est là ensemble, Moutali ensemble était jamais à cause de la considération, ton a renommé, ton a crédibilité en ango. Alors, il ne faut pas tout décréditer Moutali dans crédit. Anti-valeur, moni, bazoli nga ba ko décréditer moto nzambe. Parce que ça on décréditer aux oignons. Moi, tu as mensonge, ça s'appelle impact de mon côté, il s'appelle influence de mon côté, qui ne peut ni le part. Mais tandis que l'homme de Dieu, nous avons le pouvoir dans la vie du jour au lendemain, jour pour jour, à très bien, jour pour jour, il va bien, du jour au lendemain, qui est toujours le bosseau. C'est ça. Nous avons témoigné. Attends, témoigner, mais nous avons témoigné en moutoana. Puis nous avons témoigné. Nous avons archi. Donc, nous avons posé papa, nous avons posé grand, nous avons posé théâtre, nous avons témoigné quoi solo zakatinaï. Voilà. Alors, merci. Au rappel, au monde, tous les matanga ya ndeko na biso fili oyo azaki na salon na ye ya suki na Alestel
Philly bato ba bien na Alesden awa akufaki jeudi donc nde tozo ba bo matanga ze pa na bango Philly akufi donc avant d'aki na ndako apika crise jeudi wana baki na hôpital bakoy ko réanimer te akufaki donc Philly akufaki matanga ezali na Alesden. Alors deuxième question na tuna yo selon bandeko basali sali ba vidéo balobi la makambe belé donc tout que non Apôtre Guy Mbona il était arrêté na Congo. Est-ce que arrestation wana yo siko la bouche autorisée de l'apôtre Augustin Mbona ngenga siko ngolo ba Jésus. Merci pasteur. Moi kosekananga ça dit beaucoup. Franchement, kosekona le belé. So comprendre ta body language ngomona na kizo le belé. Alors d'abord na remercier nos Nzambe na pamboli Nzambe alola pour emprunter ngai na yo pema, pour emprunter apôtre Guy Mbona. Pema na foyer mobimba mama Nicole Isaac bene pi tina ya niki kola pambola bango na saluer Nzambe pe na pesi Nzambe merci na pamboli mona Nzambe na tomboli kombo na Yahweh pona li pambola to pesa ngai ni na bano boye na fandi awa boye mwasi nanga azana maternité autobota c'est une bénédiction na yoka ki. Merci depuis 10h ya lelo 10h20 madame nangai qui est ma reine donc azan reine pour nangai a pesi ngalo une princesse moi je suis trop fier na pamboli Nzambe pe na pamboli Nzambe ba sel na ye entre autres apôtre Guy Mbona et puis les jours où témoigner l'homme voilà donc so moninga na tiki donc depuis moi nanga botami depuis que ma princesse elle est née na 10 ans na moni ete mais j'étais là avant ya botama mais so na ndimi ko ya invitation na pasteur na pour ça va aventure na ko témoigner Nzambe alo na témoigner vérité rien que la vérité parce que Bible na biso boye vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la ligne vérité et affranchir mitema na bato na pour ça na influencer montagne Nzambe alo a impacter mitema na bato ba o nyonso ba beta mabako ba yima pona komba ntoma Guy Mbona ba beta mabako te bazala kimia c'est un homme de Dieu non pour la question na poser ki ngai bien aimé apôtre Guy jamais ndena yebelier pe na vivre na ye ndenge na zakana ye non yokata bruit na yokata na passer na yete ba tine convocation pamba ni invitation à la police non témoigner Nzambe non témoigner mutu non témoigner Nzambe na tina vérité ba ko mona tasse na sala sentiment ba so ba tansa so côté poza parent na ye poza ya ye te na ba ne vérité apôtre Guy azala jamais arrêté pendant que n'habite ba vidéo on a mon côté bon pour ça bien mouvement sans valeur sans impact c'est un mouvement en tout cas à cause attend au talent côté mais du moins quand même bateau ba crier comme biso bande connaissance ba vraiment naïf donc on toujours que to ya mutema bien peuple lingalaphonique donc anglophone pardon à Kwango et comme moi 99% ya ko ina muto azala jamais arrêté jamais convoqué jamais même interpellé quelque part non, ni na commune ni na quartier ni na venu na bango ni na venu na ye ni na loi judiciaire en mboka na biso loi judiciaire na biso et convoqué apôtre Guy te peut-être na ba base attention futur mais ko banda lelo ce qu'on a fait na passé na ye non bakanga été ba convoqué été jamais fausse information et pendant que les gens ba ko sa makambo wana apôtre na akima trop busy trop même busy apôtre Guy na Angola ake Kisangani ake Lubumbashi ake Bakongo ake Canada ake sali correspondance à Kitikini pendant tous ces mouvements ça langa na informé nga soki na sona porte mokolo moko te c'est que les gens font ça na on a des informations vraies fiables et vérifiables amen que nous vérifions moi ngam yo mais na zate na vie ko yeba non sauf na moto ba logique ya moto to principe ya moto alingaka nini aboyaka nini apôtre Ogel nga mamnete bato ba ngoti ba bien salaka ba mamna malamu mama salingane ba lo bangote aboya ngo a interdit abi archi ozalek nanga mwana nga lingaka mingi yo kan linga sumba finga tika na finga mamna ba oyo ayebi nangote sana ngashi ngana Nzambe nanga ayebite aza ni informé peut-être tant ba ko yebisa ya la surpris mais na yebike et qu'on crée un peu mon problème, ça va blâmer, archi pour le bon fallo tika, mais quelque part ça fait du mal. Aux hommes ça fait du mal. Au moins il y a un parents n'ont pas minimiser.